Yo qui n'a aussi longtemps ndenge bat balobi fallait pour pas botter leur passeport, ba confisquer yo passeport na visa. Petit Fali pe babotolier passeport, Petit Fali ça fait un bon bouton air à sous poto, Petit Fali na minute au phase déjà la poto parce que ça les fois c'est la semaine prochaine hein. Vrai ou faux Petit Fali pour pas botter le passeport na visa. Faux. C'est faux? Presque faux. Presque faux, presque faux et faux. Botola passeport a changé passeport mosusu. On a qu'elle est dans Turquie. OK. Poto azana babotola. Azana visa ya koya na osu poto te. Na makambo basali. Na yebi bango te to kutana te, to yebani te, basali sentiment na bango ba moni. D'accord. Le jour où il y a les D, là le jour où il y a les 3, Petit Fali. Yo rota la concert na Kinshasa. Rota le lango na commune na Bandal. Na Kitambo to na Masina. Parce que moi qui fallait botola yango caché no tout yango. Voilà. Turquie yango caché atika bilo no taki yango yango pour la Charlie boutique. Voilà. Ça fait combien de temps yo kenda poto de société? Angola. Angola, vous avez visa moi Angola. Au kenda pa Angola? Attends 5 fois. Ça va 3 fois. D'accord, na mon visa Angola. Passeport Moussoni. Visa Schengen. Belle, auto bien Belgique. Il y a fallu appeler État Schengen. Oui, il a fallu, non? Fallu pour pas. On va dire botolinga visa na passeport. On va comment ba ba six na kombo bateau. Ah, c'est que na kombo comment ça va. Tout ça ba journaliste. Tout ça appelle ba faux journaliste. Ah d'accord. Tout ça ba journaliste à lokuta. On va luka base na ba kombo bateau. Visa. C'est que vrai visa yango ezali. Merci. Consumer militaire. Consumer zana kangelongi. Nakanga ni voilà. Nateka ilongi ya Petit Fali yango. Visa na yango. Voilà. Omoni hein? Ozo banga ba bloquer. O fallait appeler ça o botia fallait bato mal à l'aise. Bazwanga nyonso balingi meyo jamais. Mamu yo zayanga. Je bedele la toute année. O balabela toute année. Dans mon cœur yo zamona mabe. Damoge tiste calé. Très bien. Merci Zambalola, Mobateli, Motomboli, Molokoti, Mopesi. Nous avons la pêche à Rotan, on y a merci, nous batela la fali pour la bande. Ok. Bato mabeba ya pour la bapanja, babebisa, bafreine, kasi bolingo na yo mawana yo, nous batela la fali pour passer na bandila na yo. Bisika zanzame na lola. Courage zanango, force zanango. Pema zanango. Nzambe yo moko mukeba ke falaza bisika zana. Kasi na bolingo na Nzambe. Na grâce na Nzambe, osali falaza place wazalelo. Po alokota mona moko ya mboka bisika uta na bazamba ebele ba negishaka basika kana banjela. Elo tusha fali mutema po atala kutena. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar Cigare et Longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence.
concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir chers amis internautes, bienvenue dans cette émission. Je pense que vous êtes en train déjà de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Et quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester connectés parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Comme vous le savez bien, mesdames et messieurs, moi c'est votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Cette émission a été toujours conçue par vous, une émission de chroniques musicales, une émission et sarabino par différentes actualités. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons recevoir notre invité. Il s'agit bien de Petit Fally, avec qui nous aurons le temps de survoler autour il y a ma spéculation, autour il y a ma rumeur, autour il y a ma à propos il y a Fally, il faut pas dire la merveille concernant le passeport, concernant le visa. On aura toute vérité sur ces plateaux, sur cette émission de l'Afrique Elengi Télévision. Vous voyez, vraie source et puis vraie information. Dans Makambo, ils allaient pour les cas. Au bâti, on va là ici mon combat na Fally. Est-ce que c'est vrai aussi que Fally a confisqué passeport? Il y a Petit Fally. N'engi tozoyoka total on a ba confrère na biso. Mais Petit Fally a gagné ma beaucoup côté à lobby. Cette fois-ci, à Olobaka la vérité, à Roya vraiment. Aloba nyonso tu oyo bombi na mutema so bazoko selaye makambo toye bango awa succès plateau de l'Afrique Elengi Télévision. Et pourquoi pas to solo là na marambo ils ont concerné ils ont privé ou pesa na carrière na ye. Bonsoir, bonjour Petit Fally. En tout cas na pesi na njame merci. Merci Nzamba Lola, mobateli, motomboli, molokoti, mopesi. Nzambe na pesa ko tango nyonso merci ningo batela ka Fally pupa na banjila na ye. OK. Bato mabe bayaka pona bapanja, babebisa, bafrene, kasi bolingo na yo mawa na yo, ndo batelaka Fally pupa nsimba na banjila na ye. Bisika Nzambe na Lola, courage aza nango, force aza nango, pema aza nango. Nzambe yo moko mutu yebaki Fally aza bisika aza lelo. Kasi na bolingo na Nzambe, na grâce na Nzambe, osali Fally aza place aza lelo. Po alokota mwana moko ya mboka bisika uta na bazamba ebele ba negishaka basikaka na banjela lelo tusha Fally mutema po atala kote nanga kaka na batu wana tango Fally amoninga bakomi kokitisanga bakomi kosala nga mabe po Fally amona nga mabe po Fally inanga kasi na bolingo na yo na mawana Nzambe ozopesa Fally force courage ozopesa mayele non sagesse na yo po toujours ko protéger les kinaye pour toujours couper toujours les qui n'ont force couper celles qui n'ont maillé les makasi nous avons tout mokil ba rapona ko bebisa bando ki ya quartier eza ya famille eza ya entourage ba rapona ko panja kasoki baby ba okabasi mutu a musika ya kate po bebisa kaka mutu pembeni oli aka naye Nzambe alola ya mabezate mais ki bom mutu ya biso bato esala Amen. mayele ya biso bato oyo pesa biso to tanga bana maternité to ko mabisika toza
tozala na yango. Très bien. Fali ya bato na problème te. Fali ya bato na randu ya mutu te. Fali ya bato boma mutu te. Fali ya mutu ibelo kwa mutu te. Fali ya bato asa alinga mosi ya mutu te. Envia via mutu te. Asenga mutu na balaba te kasi courage na ye. Ndo sala ja bisiko azalelo. Très très bien. Kaka bato wana basala ya zala bisika azalelo. Courage na ye motive ya koma bisiko azalelo kaka bato wana ba ko ba tu fait toi na ye. Kasi otango nzamba lo yebi déjà comportement wa to mokili. Balinga ka bozu ya mutu te. Balinga ka bozu ya mutu te. Balinga pona ko bebisa. Ba foyer mabala. D'accord. Kaka bato ben tene. Otikela biso mituna s'il vous plaît. Benza balola kumama na yo netwa na lo kumezonge pe no poza linsambe. Merci. Émission soto ko salelo ba bena malamu. Pas ba comprendre. Mais fallait abattu. Aza toujours la bonne santé, na souple. Nous avons besoin toujours ma casse d'inspiration. Bato ma bien mon été, ba mon foyer. Amen. Maman na honnêtement non merci. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci Petit Fally. Bienvenue dans cette émission. Dans mon salut prière, il y a Makasi, il y a Kafu Kafua. Avant tout côté même na intro, il y a émission na biso, na vif, il y a actualité na biso tous en haut. Et na mon bandi directement na Kombo ya Fally, il faut pas dire cap la merveille. Alors, déjà tous côté moi qui aux mon moto il y a concert il y a Stade de France, il y a double Stade de France, moto nango, atmosphère nango, aux mon comment. En tout cas, notre bonne la awa. Moni toto bota makeba ba para. Mutamutaka na comportement na. Oui. Mutamutaka na chance na. Toko bota ma 5. Oyo ko ma ministre, oyo ko ma kizengi, oyo ko ingénieur, oyo ko ingénieur, oyo ko porteur, oyo mai, ça dépend ndenge njambe ya memela makamla. Fally asa problème à mututé. Asa pe na randa mututé. Bana carrière na yo yebi. Afinga génération na été, alba pe mabe ya mututé. Biso ne bato komisaka bato bazala mabe. OK. Nde to fandi boy lo kamba za na bien na ba petit Fally na ba petit na ye. Mais mutu moka epo abe bisa lokamba po admisa Petit Fally mabe. Mais le comportement lokamba bi Petit Fally mabe. Très bien. J'espère me so comprendre. Là l'ando très bien. Là l'ando vraiment très attentif. Ndo fana kana bona bi ki uzaka muta respect. Ouais. Muta kimia, muta batolia kana ba petit na. Oya yebi. Na ninga ba internet, ninga ki journaliste, ba mona yeuda za ko geye lokamba na. Mais oya yebi. Opa yebi te atika la bongo. Mais mutabi comportement na yo afana na hote akyo panjo sambala quartier moko boy. Mais tellement tango zana makambo tango zana ba ozana étoile kati na yo. Muto alinga kote aluka kota njira moko mutu moko kabila ka yo po apanye ka njero ebeba. Très bien. Osaba boss moko kabila o grala. Futa palais osabo mais osaba mutu moko ataka kete. Mutu ana pa o pese moko nini? Yekuta bonga tango pese ya mbongo na osana woni mais njoka bongo te emsoza azana na longo te a souffrir bu moi bana miso batete parce que mwana mobali ale aramine. Très bien, je comprends ton souci. Emso comprend linga la lobeli. Nazolanda très bien. Parce que toi là-bas je suis belé. Toujours na boka la biso Congo. Il y a beaucoup de jaloux. Voilà. Il y a beaucoup de jaloux et puis très jalousie ici au Congo. Voilà. Tellement évoqué sujet wana, et là sujet mon peu très sensible. Tozonga maintenant na métal concert. Voilà, très bien. J'avais voulu bientôt solo là directement dans ma concert parce que la semaine prochaine déjà parce que toi on a besoin pour l'actualité. Pour l'instant toi on a besoin parce que l'actualité. Il y a les autres ben na tout monde a comme jalousie. Mais troyer lango. Est-ce que Petit Fally ndengo zala wana déjà pédé nanzela na yo batu pe ba jalousara na ba jalousara yo est-ce que remarquable que non batu moko boye basala cabal moko ba déstabiliser. Il y a beaucoup de personnes batu belé. Et ça va quand Kombo ya Petit Fally Kombo a Fally na so problème na banjela. OK. Ngana ishonga na bunda ka tout temps na banjela ka awa na olikana nga. Na oseka na mututi. Ka courage nga na bota na utanga nga bambanda ka babwende ba famille ya malonga to to bunda polo bitu za batu. Mais muta inoka ye muko. Ayinoka ye muko eloko te muta inio. Sans problème ka ozana Kombo a Fally. Omiloba nini ceux qui okutana na bakaya bon tu te dis quoi nakuta na bakaya belé oloba siko nini parce que derrière moi il y a Fally bato mona Fally kati nanga ou comment so yo za na ba ine belé c'est que Fally azana ngo fois combien M fois 1 million d'accord parce que moi le problème ya Fally na ninga ba kimia
na bisika muso ekoma ba problème nanga. D'accord. La je suis devant Chambalola auto fukamara. To sambelaka ba problème ya fallait parce que fallait amola la tout tenter. Mais ba problème ya fallait ekwelanga. Parce que ça me touche fa na ka boîtier pour ayeka a toucher ka fali. Tango amola na ba. Tellement ozo falité et vous allez impossible. Abi que petit fali. Abi que personne a touché petit fali et choqué petit fali et ça les passe. Mais njoka bongoti. D'accord. Je comprends. Fali ana makamna e azana foyer na e azana makamna e mais tema kombo wana ya petit fali nazo so mama solo na kombo njami nazo attaque na tika mwana nga bébé ekwelanga na komala ba problème ema wole kabana njami muto finga mama fali muto finga papa fali na misu na muto finga mosa fali na misu na yo et pesio pekanda yo finga mosa fali finga mama fali boye ngape na fingi pe problème. Aïta mon film petit Fali m'ta déjà boy abunda na balabala siko mama kamba ngo hengo mais tu fala mona na raté d'accord azokata malibanda te ka fa na ba e su boss moko ko be na ba parce que na wario tala ba wario bakabaka ako be na ba petit Fali alo parce que vile ngeze pona luka na futa pala batu na bota de moi na mosi na bokola na zala foyer nanga na komi no bisi na komi no vraiment teke na zala mbongo non na obunda moi sa moi kama et fout à palais et pêche mais la mona mili qui m'a pampette moi aussi faut besoin kabelo parce que na jeune na obunda d'accord et que na ko ngate que na fana kana ndaku parce que na bongati mais tango bima boye ba problème nyoso wana aigle mais makamo fala sala ayibelo kwa mutute aboma mutute famille ya mutute alinga mosa mutute envie kwa mutute mais ba ineka ya pamba ko ba problème nyoso wana epela c'est tout à fait normal là on lingi succès là on lingo comme célèbre faut vraiment qu'on s'y porte ko ba problème nyoso wana ka fa epela sikonga d'accord yo mutambo ko lomela fali bwe bona ba bêtise te parce que na za maternité on a te yo mo comprendre ka Congo yo mutambo mama lobe yo mama balé bwe papa mutu pas suka mutema osani tango roba mabe obundi makambo ko me pa ya donc bafinga biloko bakoma na mire wana na je bisao tango ozo sa sko mabe bakomo pe sko ya ba rapport ta pechango akoma bakoma bwe sko toza batu njoka bongo te monga na bwe na ba na TV na senga mutu $1000 $1000 courage na ngane salanga ke naza bisiko na zale ngana senga la banjela te tina banaka na ba bar tina ko place na zale na senga na ba jate papa kabela ngali ba otalanga mais courage nanga makamna sala ke sala ka batu bien na bandako yone bakabilanga na ninge ya courage na kombo ya Fali Ipupa tema wario d'accord voilà lelo fali azana ni na vie ya soki batato la munene ya moto omondenge tokendaka na ba église chaque dimanche toke ko tato la nzambe très bien grand frère hein toke ko lakisa bolamu certitude devant l'éternel envers l'éternel yo siko petit Fali monene ya Fali kati ya vie na yo ezanini bolamu ya Fali. Merci na question na yo. Omoni bato bakendaka po bamona Nzambe. Mais bakomaka te. Na français bobani. Balobani. Na bungi français ngo bato bakendaka bato ndako ti bamona Nzambe. Mais bakomaka te. Omoni Fali Ipupa. Bolamu na ezoka tout de babere. OK. Fala kwa tout de babere. Bato baluka bakoma place aza. Baoko mate ngo Nzambe. Tant miné banga bato balinga baki omona Nzambe. OK. Tour de Babel. Basala nyos. Bakoma te Nzambe atira ba mu pepe. Bakaba pesa ba buka na pe makolo te, mutu moka buka na te. Basuka kana njila. Nde Fali. Tout de Babel. Ndo ba mission ba congolais, ba fanatique, ba jalousie balinga Fali te. Fo benga Fali tout de Babel. Ba linga ba koma place waza ba okoma te. Ayishi ba okete bo si la te, bo zalaka normal, bo soufi pété. Bo la penja la te. Bo zape na ba succès. Mais place nga naza. Place bo ya zali ba komate. Bo komate. D'accord. D'abord ba bengo na français tout de Babel. Nous sommes pas en Nzambe na sata. D'accord. Moi sata kuma place Nzambe aza, izate. Mais aza ayeka Afrique na kabana Nzambe, po Nzambe asilika. Ezoko Fali na biso. OK. Baza bezola pesa, ba sa petit Fali mabe po Fali asilika. Basa di babeta mabe po Fali afashe. Basa di la soma mabe po Fali asilika. Basa nana boluka mabe, nana ketchup mabe, ya do mo patasi mabe. Pourquoi
mettre 50 balles ma bé faire gagner la merveille sur les kauka ba base na ye pour et ça la fali passe à silic yo ba nga fali tout de Babel voilà Babel place il fallait ça habiter kola la njalate habiter que mutu to za sisete habiter que mutu so azanga mbongote bo sanga mituka te ba voite mais place à za boko mandete donc Fali tour de Babel voilà d'accord très bien on retient que Fali tour de Babel très bien merci yango ndengo définir Fali voilà kati ya batu kati na yo très bien est-ce que bolamu ya Fali hier mo iganga pa na yo ebele beaucoup OK lelo na bisa ko grand frère oyamba na émission tellement beaucoup des émissions en tout cas banana utamboka oyambanga mutuloko ayo mutuloko capage ba fifisi wanga za ngate mais ba ken piana ata ba ko ba di discours ba saka batoyo ba sala pe na biso aido bokwala mais ba aido bokwala il y a beaucoup de personnes hein donc misusu ba yebi il y a beaucoup mais on déjà vu na bino donc on a vie privée na binoté na ja reconnaissant na loko bossa pour avancer pe devant Fali d'accord yana ibisa batolo kwa d'accord mais fala seli ba bolamu ebele bolamu zataka mtape so mbongo te mitukate mais oya la kisoka ya muke ala kisho ndeni baloba c'est-à-dire on a voilà. On voit que Fali ala kisa balobaka yango sko yelo ke mbaba kino ya ngwana yelo ke mbaba kino eza complexé mais ebele ba osala ti moi lelo ngala oti ba mboka eza to pe na ba famille na bana kelo kona tout temps to na ba famille ba pe na bala mais bateka ba mabatate ba sosote bangulu te bangombe te pona ke poto mais grâce à Fali njela Fali le pe na ke ba pays ebele c'est que reconnaissez ça katina d'accord très bien fala ko le kana TV te alba komo na ngape na ba TV international parce que c'est considération mo que ça normalement ouais très mais bien mais muto yebité amona ignorance c'est pas ignorance et ça que ba ola samo na bangwaza na éducation ya vivre lobby aux ala mutu lobby c'est très important. Très bien. Voilà. Si tu me donnes le pain, j'aurai faim demain. Bon, si tu m'apprends à pêcher... Bambongo, nabela Fali, non. À la singa des Angela, à la singa de mutuna mokili, foué baningi. À la kisio, à la kisio ndengeni ba peshaka. Ba peshaka. Voilà. Lobi on en a nabe sosko apesanga mbongo esili nazongi suna komba Fali apesanga mituka ekufi mutu ape ko jape accident kambia pesili nazongi suna komba Fali na belaki aya penga mbongo nazongi suna komba Fali no habite makambo tu nakutana nango nga Fali leki na ngai na lakiseka njela d'accord ni na ko iko côté la poche kata moi $20 $30 à vivre. D'accord, très bien. C'est ça. Tous ces personnes vont mourir de la bonne musique. Et là, on est au Bombeli Bisso, on interpréter chanson ya Fali Popa. Et ça, là, plaisir tout. On a occasion à la Bisso, la chanson de l'artiste Fali et Popa interprétée par Petit Fali. C'est parti. Dans tes yeux, j'ai double infini. On est ton sourire, la promesse. Il m'est donné c'est ma sœur, libella. Nous sommes jusqu'à mourir. On a des êtres visionnels. L'amour est ta vie. C'est toi que j'emmène à son cœur. On s'en bonne. Il y a Papi Mouyi, il y a Maman Zozo Agnès, Robel, il y a Gloupunga. Bolingo yo yangai na yo destination na mweza ne paradis to salema poto kufa longolo kamba nous vivons ensemble l'amour sans calcul oh Dudu Kinkela oh difficulté mon côté zana pouvoir ya kokabola lobo yangara kinkel ela ata bazangi sine bagarre pini na kinkela toko boya na te modeste mais prochi be compréhension Charlie Boutique Nakata Ishambu Manadia Kabuya. Mais déjà j'ai tout maintenu. On est ton sourire la promesse. Il m'est donné Oko. Très bien. En tout cas, ma solo full business. Charlie Boutique, il campette mon papa de Petit Fali.
Je dis merci à 12-12 Doudou Kinkela, le patron à niveau à Kolwezi. Donc, si on a un déplacement à Poto, c'est grâce à Doudou Kinkela. J'attends seulement Abetali CT, Abetali Kofina Messa, on a pu Doudou Kinkela. Il y a un patas. 12-12. Très fort. Doudou Kinkela, je te salue mon papa. Il y a un patas, Simon Ikamba. Simon Ikamba, grand-père. Guigui Sessao, mon papa Guigui Sessao. Voilà. Et puis Miguel Tiseke, l'équipement tempéré, Miguel Moté, Maman Bibiomba. Jeff Bokungulu, l'autre tombé du Jeff Bokungulu, Bokunjampela. Le boss Yannick Mouawa. Boss Yannick Mouawa, la carte premium. On ensemble, d'accord. On a profité à cette occasion. Comment ça l'a appelé Hakim Saloumouti? Hakim Saloum, les Neymar congolais. Hakim Saloum, les Neymar congolais. Saloum Kitokos. Saloum Hakim. Les Neymar congolais. Depuis le Lubumbashi, Bambote Belé, le Big Après Patron. mon papa modeste, Lubumbashi, papa Moana. J'étais salé. D'accord. Très bien. Tozui morceau, parce que en tout cas nous courions derrière. Il y a actualité à Fali pour la semaine prochaine. Des dates d'affilée. Aux Alabons, au Stade de France, le 2, le 3. Le Stade de France, ça sera à Paris. Tozui alors voici comme Soso. Ouais. Il aura fallu et Zoé là on a moto vite fait. Besoin de so balingi mais jamais. Mamu, Yosayanga. Je vais donner tout année. On va lever tout année. Dans mon cœur, Yosamon Mabe. Dans mon cœur, 10 décalé. Il a besoin de la Mabe. Menacez-moi. Tu as mis le cœur, tu as coulé. Maman. Olisi, minalinga. Et là. Olisi, metobari, oli. Metobari, oli. Metobari, oli. Agre. Bazwanga nyonso balingi meyo jamais. Mamu, Yosayanga. Je vais donner toute année. On va lever toute année. Dans mon cœur, Yosamon Mabe. Dans mon cœur, 10 décalé. Très bien. Il a besoin de la Mabe. Menacez-moi. Tu as mis le gars, tu as coulé. Maman. Olisi, minaling. Oh, petit mal, ça va. Olisi, tous les éléments à souka après tout compte dans la question. Alors, Silly Bongo featuring avec ma chérie, je te tombe à l'aise. Nazobango Tigana qui dit bah exagéré. Ça soit sentiment, mais dis-moi comme les autres. Je n'ai pas les comme ça. Ce n'est pas de valeur. Ma chérie, je te tombe à l'aise. D'accord. En tout cas, ah bon, prix fort. Avion, oh, bah tout va nous matin, semaine prochaine, nous allons plein retour dans nos banga même. Dans parce que Nanjul a un pena, donc tout le monde a un bagage, na ina ba colline nae, donc ils ont des dégâts. Petit Falozo, mon ambiance, il y a concert, c'est comment? Angruma wana, Pepe wana. Au moins, on a l'autre. On a un Salaga Arena. Oui. Il y a 40 Paris la Défense, oui. Arena, non. Oui, Arena, oui. Paris la Défense, oui. Maramto Salaka Arena, 40 000 places. Oui. Oskoto Sango, fois 100 000 places. D'accord. Fois 100 000. Parce que, sauter, et le Osko fois, il m'a combien? Au moins, Joana, hein? Mon collègue Sabuta Maga, la chambre, il y a un pâté. Oui, bah, j'aime un pâté. Mokolo yesu ayaka kobikisa ba musu ba oboya musu ba olinga bato bakufa misu ba omona bato babukana makolo ba otambola bato yo bazaki na nzala na mboka lipa moko ekomi 3 map ekomi 6 map de mokolo wana. C'est vrai ça? Au moins tata yesu ayaka mais etene lipa ekomi
10 maps. Mon mibali pa comme 100 maps. 2 maps comme 200 maps. 2 jours. Il y a les 2 dans les 3. Jour, il y a les 2 dans les 3. Les égaux quand tu bien les 3 aussi. D'accord, bien les 3 oui. Kalaté, en tout cas, le karaté. Na ticket ma market, je crois, master, market, je vois que Fally Ipupa pour le moment, ça numéro 1. Ça numéro 1, na ba variété. Ça variété la vente en tout cas, ça tapé très très fort. Et bravo, Biezo qui est très très bien. Le jour où il y a les D, là le jour où il y a les 3, Petit Fally. Yo rota la concert na Kinshasa, rota le lango na commune na Bandal, na Kitambo, to na Masina. Et écoutez-le. Na Paris. Bon ba vanti au sa Petit Fally mutango beta Paris. Na lobby boy, na bandeli question na Paris. Petit Fally Paris. Petit Fally. Yo bi za télévision za radio te. Banda pe à Paris exact. Ma campagne à Paris exact. Ne to mona ka Bandal qui mateke matete d'abord Banda pe à Paris pesa. Donc okuta na Banda à Paris. Na kuto na Banda à Paris c'est Banda okuta à Paris. Écoutez-le na Kinshasa. T'es na Paris. Na Paris à Paris. Yo ya minga wap na Banda non. Banda c'est Paris, c'est okuta na Paris. OK. Parce qu'on parie pas à Paris, hein. Paris c'est Paris hein. Non, exactement pas peut-être que Paris, c'est okuta na Paris. Donc on kuto na Paris. Oui. Bientôt okuta na Paris. Maintenant c'est le mot âme. Yo mo zala mona poto. Bientôt okuta na Paris. Parce que tous les communes to benga Lemba, Matete, Kingabwa, Bandal, Makapa, Moferi, Gombe, na Paris pesa na barenango, o to benga ba Sancerre, ba Grand Lion, ba Nini oyebi. Très bien. Okutanga pe kuna na Paris ya Bandal. Ah, na kuto ce qu'on a Paris à est-ce qu'on a kacha Paris? Na kacha Paris. D'accord, très bien. Parce que on a Paris na Saint-Union Rouge. Bato ay ba yebi na Saint-Union Rouge. D'accord. Na ba place be na ngai le quoi bien biso Gilles na moi bozala pe na Courbevoie bien Courbevoie voilà azala Courbevoie na bien ngai oui quand tu nous as yebi quand tu nous as yebi maman Mimi beauté précise yebi maman Mimi maman Fanny moté ma papa Gilles yebi biso za minga na ba Courbevoie wana donc na pesi bande wana tout na Courbevoie bamboté. Petit Fally na tout une question par rapport à marambo zo les canaux réseaux sociaux. Permettre ngana kotaka directement na vie. Très bien. Non, vas-y. Là yo tout aux en concert il y a Fally Ipupa, il y a des dates, le D dans les 3. Mais ba te belé ba aucun mois. Là yo zo ndima que aux en concert. Pour qu'il des concerts il a fallu faut avoir un passeport, faut avoir un visa. Mais yo que na ndenge aussi longtemps ndenge bat ba lobby Fally Ipupa boter le passeport, ba confisquer yo passeport na visa. Donc on a tout le monde a veste à pamba, na on a nani single à pembe, na on a chaussures. Donc rien que biso to mona, donc on a ndaku na yo à part maman Priska, à part bébé na biso, à part mbong ezana palais, à part bilambe ezana palais. Et là on se zate o ezalo la passeport na visa. Fala sa ya ma denjem. Ya sigoto emba. Ma chérie n'était-on pas lésé? Nazobango tikanga kidiba exagéré c'est ça bagé. Ma chérie n'était-on pas lésé nazobango tikanga kidiba exagéré après ce botikali na sonnier papa maman bien mesala na besala ye. Tu répondre na question non. Olingo bani par là. Na ba ke botika ide na soni. Batika na soni. Eh oui. Vrai ou faux Petit Fally pour pas boter le passeport na visa. Faux. C'est faux? Presque faux et faux. Faux. Parce que dans la classe on veut dire faux, c'est que faux. Mais Tolandi Bande Ronabiso, Jazz, je cite Jazz puis Marlène, balobi que aux anomoutement malamu, aux très poli, mais ba succès na yo et comme il faut déranger bande romusus. Na ko déranger batouana, ba boyi ba te belé ba o séparer sous na avancement na na progression na yo. Desali que ba diminuer yo, ba kango passeport et pas Fally Ipupa. J'ai cité Jazz Nathalie on pas Jazz batindelinga pe na mona Marlène. Petit Fally Zawana, yebisa so vérité. Qui dit vrai dans cette histoire, dans cette affaire. Na yambi yo moko, na lingana yamna zong su mbangu par rapport ba tabenga inga est-ce que c'est vrai aussi ba boter Petit Fally passeport? Ndé na zong sur les sous na plateau na awa.
bande kwazotala yo milliers de personnes au banandaka biso, y compris ba mélomanes, les amoureux de la bonne musique, ba spiritas, ba warrior, ba gaulois, bande kunyo surtout, ba kofiette, ba kofifil. À vous otala biso, qu'est-ce qui se passe na bande ko ba lobi ke non ba boto le passeport pa ya fallait popa. Richard Zoelanga gros plan. Merci non a fallu nanyo sosala pona nga. Nga fallait ça. Je vais vous portrait pardon. Fallait ça na to boto la passeport. Fallait boto la passeport la problème ni. D'accord. To woli ni. Bana makambo nga oyo. Na tika la finga falite. Na tika la kota vie privée ya falite. Na suka la vie privée ya fali ya musique. D'accord. J'espère que vous allez l'entendre. D'accord. Bana makambo oyo ya fali. Il y a beaucoup de personnes partout dans le monde, partout en Afrique, en Europe, qui est petit fali. Atika la finga falite qui est là mobo ya mabe. So qui na zara mona moko ya sungi. Ya biloba lo bagenjale kosinga. Mais bobimisa ba voix senga na kombo fali. Mais boyoka mabe mo quelque part. Na Congo na biso oyo. C'est que naza mona en félicité. Naza mona ya polika ne balobi oui, na respectaka ba yaya ba ine. Parce que fala tina ngate ke na singa ba yaya na singa ba ine po abekela ka maboko na. Mais ti fala pesanga visa na sala passeport. Parce que nazaki na respect. Na respectaki ba ine, na respectaki ba leki, ba sœur, ba grande sœur, ba mère, ba yaya. Parce que nettoie na TV à grand frère fala tina mutute ke kolo ba na TV mabe ya mutu po zombo tina mutute. Là c'est vrai. Yemo yeba ningo lobela, yeba ningo défendre. Là c'est vrai. Otuninga question. Question tuni fonga mona yeba na loba. Ndepe na koki ko défendre pour et protéger pe carrière. Ba lati sio mukumba ba ki ba boto le passeport. Et protéger pe carrière nanga. Na foyer nanga, na famille nanga. Na ya pona finga mutute. Na ka na défendre. Au démentir. Na démentir. Voilà. Buzo bawana, lokuta wana, ok. Oyo fallait batebe le côté innocente. Voilà. Na makambo oko c'est la faille. Omoni batoa na baleki na ba émission. Boye bani? Même attends, écoute. Même mission na ba komo na ba wote. Même mission qui na yebi. Nzambe kaka azala témoin na makambo eleki. Pourquoi? Na yebi ba wote. Tokutana te bayambaka pe na émission te tosolola te na ke na poto na tikala omona bango te même na poto to na ke na poto eza bakebele bamona pe na bandako na bango te mais baza quand même ba journaliste, un journaliste aza na limite te aux informations ici papa aza na posa yamba te pa information na yo toza na ba journaliste toza pe na ba faux journaliste. Ah d'accord. Toza ba journaliste à lokuta o ba lukaka base na ba kombo abatu. Tapé dans la jeunesse, on va moussa et avancer. Au bazar professionnel. Au bazar professionnel. Le lot qui n'a pas de. Moto ça le côté la combat mon tuté. Au bota courage na yo. Au ça la chaîne ya munene boya kitoko qui n'a poto la courage na yo. Bakabela ote. Moussa ndele sakayo. Et faut la kondaku et faut ta kabana misana yo. Et ça la qui ba. Et même anga poto ouais. Voilà. On s'en prend. Ngato la kana TV na oti ba bwende. Nasengaka fali mbongo te, nasengaka visa te, nasengaka mapango te mituka te po manga poto. Mais tellement courage nanga. Na makambo fali asala et se pelisanga ya ona pusana ki pembe na fali. Na détermination nanga na vision nanga. Na nenja batusha fali mutema za bisiko azalo po petit fala oya. Parce que yeza ebele ya ba jeune o yebi na mboka o ba kumbisa fali ba lobela fali ba yemba pe danger ba lata danger. Mais ba joie opportunité oti. Omoni, tu sais, na faux journaliste na obande, na ba vrai journaliste. Si, d'accord. Nati en général, nabi yote, nabi ba journaliste. Nati komba mututé. Tu sais, na ba faux musicien, na ba vrai musicien. Nati en général. Tu sais, na ba faux maître, na ba vrai maître en général. Tu sais, na ba faux sécurité, na ba vraie sécurité en général. Nati périère, c'est en général, nati singularité. Mais balobi faux. Bakosi. Donc, ça doit comprendre bien. Baluki base na kombo nanga, baluki succès na kombo papa fali. Ba bouleke ba puisa stade gona ba puisa parce que trop tard. Dans la question moko soki bakosi. D'abord non la question moko. Ça fait combien de temps yo kenda poto de société?
Naqué France, c'est comme 5 fois. C'est beaucoup. Tu n'habites combien de fois t'es? Ça, bon, nako balinga na ouais, ndenge. Ça le mikolobono qui na sous pototé. Ko ba kena poto na programme. Na kena ke poto ba. Ko ba lobi o kenda sous pototé. On a tout mis bon. Excusez grand frère. Na ka tu va le battre parce que mon colo pour na. Vas-y, oza libre loba. Sur la ka tu va pour na grand frère, excusez-moi. Vas-y. On va kata mon ko ba le battre pour le respect. Toza na plateau, bon, ce qui cambrier, il faut loba. N'expliquez bien. C'est votre droit. Merci, n'expliquez bien. Bakendaka poto na loyimiti. Ok ka poto ka bamoni ko ka poto petit frère ki poto. Ok na poto ko sala ni. Visa ba pesa ngezaka ya sentiment. Ba pesa visa te kana ko sema bilamba na ko sema kaleso na ko sema lipapa que na j'explique. Vas-y. Voilà. Visa ba pesa nga eza ya sentiment. Ba pesa visa te ke petit on ko visa boy. Ok na to sombi kaleso. Que no mona Tour Eiffel. Ok lo be monte ofenso ba pesa nga visa ya musala. Musala nini ya musique. Net événement eza au Stade de France, naza droit ya kokende. Oh là. Ya ko célébrer, ya ko zala l'aise parce que naza na événement. C'est un événement oui. Ce qui fallait un événement te, nga moko na ko créer événement na Europe na Kenya. Par exemple, que dans le moment ya tournage à clip hein. Voilà. Ce qui naza na événement ya clip na la, eza normal il faut na kende sans problème. D'accord. Ce qui fallait un événement il faut na kende sans problème. Ceux qui na concert dans Paris, bien la Suisse, sont na concert bien soirée, c'est normal. Parce que mera ko tuna yo OK ko sala nini. Okola la wapi. Okome na wapi. Voilà. OK pas nani. Parce que ça visa événement, et ça visa ya concert, et ça visa ya musique. Et ça visa que OK soit business ou bien OK ka bomo na basi mindele, bomo na mindele baba telemi la Tour Eiffel, na Champs-Élysées non. Et ça, visa, faut respecter visa, vous tapez ça qui est. Pour vous avoir la confiance na yo. D'accord. Bah, vous passez le cas base, na combo a fallu, na combo na nga, pour pas quoi ça. Événement, tu vas bonté dans événement de ces salama déjà car. D'accord. Bah, on a fait tout ce qui est passé. On va le bamakambo ba moni. Mais on a organisé ça, bah, on te quand même. Fallait que ça visa que na ça la sentiment que ah na que non lemba, na que la masanga. Le vino la mukaprele, mais na que kingabwa. Après que ngabona okoma matete après matete makapapa après ça visa bongote après ça visa nakata ona utenga moyo nazawa voilà na passeport oza passeport na visa c'est la visa mais pour na kinda na sai déjà sope inani na kinda mais tant na kinda ki Turquie au moins tege na ki parce que na ki événement voilà et puis na ki tiki c'est événement et puis muto tu na question te o kende te pour nani ngaba nselo o lingana kinda ke ça na minute tellement biso ba kongo to ba complexé tout le monde m'a so grave on compte fondé que le mot point ni et ça fallait battre ma bé njoka bongote fallait battre la fautité ala isa ni ba pêcher ambis après ça na ba opportunité et belé baluka na ça pour moi que pour tout est papa non tu tiki à wat nzela na ni ya fallait mais chose aki wario te babi Turquie OK ils ont le passeport mususu na ils ont le passeport ils ont le passeport voilà la télévision ils ont déjà visa Schengen bah moi que tu as qui m'a raté à logique c'est ton PSA voilà très bien et ça n'a pas passé pas mon suscité dans la sorte tous les visas dans joie l'Afrique n'y selon l'action n'y selon passé moi que étonné et tu as dit quelques pages bah tu comprends que tu es ça solo moi congolais on va voir la chose 16 bah villageois tambok et ça la chose congolais toi 16 tout ça va complexer d'accord il y a une chose tant bonne la vie oui mambo belete o moni ko tanga ezate kaka oza na kibomuto ko tanga ba classe mais au dépasser limite ya classe na mais changer sienzambe na kibomuto ezala humanisme ko tanga ezate ke ozaka mayele ko komela de zaba kibomuto na humanisme makambo basali na yebi bango te to kutana te to yebani te basali sentiment na bango o ba moni d'accord parce que ils ont analyse ça dit ba muto so ba reka boy ngabi na ba boy pe ba luki pilu kamba ka mwana c'est sentiment na mo ke elinga ete ke fala tinda ka batu ou bien fala tinda batu ke bossa boy jamais wa pa na boy yango kala za na tawana te preuve à l'appui et ça la sentiment na bango o basali ba ka mu pépéter voilà très bien pièce contre pièce avant tout qu'il y a pièce contre pièce Yannick Kini ya Rombox na PC Bambo. Yannick Kini ya beaucoup là ka. Rombox c'était sali grand frère. Je pense tout kutane na poko awa. Et là au moins vite fait. Yannick Kini ya PC Bambo. Ouais.
télévision na radio te olingo lakisa biso eloko oyo iko convaincre nga na bato ba otala biso ozana eloko ko convaincre biso pour ils ont la passeport te lakisa biso ta papier oyo basaleli ataki no Petit Fally ton limite aux yeux passeport mais ton pays sera dans 2 semaines. Ouais bike en tout cas njamba bolingo en tout cas bisika nzambaza azwaloko abatela ka Fally na banjira na moni yelo yo sezaka ya relaxate ezaba bilo musupe faut zakaya esprit zakaya na mutema ya mutu abandoki ya kache tapela bandoki ya famille tapela bandoki ba ba avanceti to waka na tito na saba nyoso ka baka munyoso ke laki ndunda lobi tengala olingato brandi yango na télévision te to ikopesa na pesa na question ke lobi to laki ndunda je comprends to laki ngombe fa to laki ngombe mais la lire où vont les choses azala makamna voilà Congolais a moi mutumo ya intoxication ya polémique ya débat sur exacté à moi ya solo voilà ozana eloko mo ils ont est-ce que so comment tu makambu ya solo parce que pas ngeza mabe voilà maintenant quand ça peut ya solo bon mais ezana ngo ya solo d'accord en tout cas pour nga fallait battre na poème té en tout cas pour nga makamu fallait osala azamu to féliciter azamu ya olali na tongo olali na butu otie na mabondi d'accord makamu fallait sali pour nga te njamba lola apese mikolo apese mikolo apesa ka njamba lola na fuka mapona mutu wana njamba lola apese ka mikolo a protéger entourage na ye a protéger vie na ye mosi na ye bana na ye baza na bonne santé bato mabe mona bango te baza toujours bien vous avez un passeport wana oui okola sabiso dans tous les bisons ntambo na moki l'accent tala ah njambisho mboko vraiment ezoka makambo fache ezoka makambo fache osala mboka oyo lelo ba président bakota na mboka ebele mais lelo tomona ke mboka ezo avancé banjele ezo avancé bato bazozwa bamisala kilikili mais baondimaka ezoka Fally tozongisa mama nodre tozongisa mama nodre yo place obotami baondima te misika mosusu baondima yo voilà tozongisa mama mtu a nodre tobana na visa ya nini bamboka eza ebele bon tobali na Brazza za bato taka bamboka na kenda parce que Fally abotolanga yango kashe no tutango voilà circuit yango kashe atika biloko otaki nango yango pour la Charlie boutique voilà tobali na passer visa à Brazza yaka totana njela moko Richard s'il vous plaît pourquoi azoate bato bablokaka visa na ba YouTube voire même que F victime là ba pesa ba visa et pas concert na biso nana boduga ba moni comment est-ce que mais moi-même je suis là na otangela bino ba pays voilà il y a pas de problème oyo na ebandeli okozwa no mais obenda makasi te parce que identité ya mutu ba blokara oza Angola ozaka visa mo Angola okenda pe Angola ata 5 fois aba 3 fois d'accord na mon visa Angola passeport musuni visa Schengen belle autobia Belgique ya Fally pesa état Schengen ou ya Fally non Fally popa o ba ki abotolinga visa na passeport o ba konga ba li ba siki na kombo bato c'est que na kombo koma ko ça va d'accord omonyango boyo kaka ezali visa ezali bilobalo ba congolais voilà visa muki voilà visa c'est que vrai visa yango ezali merci consumer mingi te consumer zana kanga longi na kanga visa na kanga mingi voilà na tseka elongi ya Petit Fally yango visa na yango voilà bomoni hein tozo banga ba bloquer na Fally pesanga o bocha Fally bato mal à l'aise bato ala la te pour la bino azobola que ba bloquer nga chaîne pour aller la bino ko tshapia nyos to quel susubuye awa tshapia nyos wa te to bana to bana Angola na awa pe ouais ba cacher oza ba entrer na ba sortir kasite ouais on a moni le 20 janvier 2024 ils ont sorti au Bimaka et puis voilà entrer au Kotaka to Tamboli au sous Angola le sous voilà vous avez le droit Angola mis des fois ok na moni va entrer à 2025 il y a Libanda voilà et puis voilà oui bah service à immigration na biso baso
voilà. Oh, Angola, non? Ba Uganda eza wana ba Kampala. Ah ouais, visa de transit hein, ou ça visa de transit. Namon. Waouh. Mais visa ne tondi. Visa ne tondi. Ba Uganda, oh yo seza. Oh tout baso hein. Ba Uganda. Ba tembre ba tela biso ya Lumumbashi ba ku. Oh visa ni Uganda. Uganda dana kena Uganda. Visa Uganda Kampala. Uganda na kena déjà ouais. Ouais Kampala. Déjà. Uganda na Kampala. Topesi bango mbote bande mata la biso en direct Kampala yango. Fallait abattre beaucoup sema kama boto nga passeport na vie. Yo zo tawana ana tawana ti. C'est bien. Nyonso o mu. Au-dessus de Turquie. Voilà. Oh, ça va. Le même passeport, ils ont un visa Schengen. Ils appellent un visa à Turquie. Très bien. Wow, mais est-ce qu'il faut ça passeport monsieur? Vous savez quand là où on m'a taillé ici. 4. Il faut ça passeport monsieur 4. D'accord, très bien. En tout cas, pas de merci na biso di badiata Égypte tenge fait la merveille. Coco di la sopera mettre B50 va nous faire. Il y a deux mots patas, Jean-Marie Lukula c'est ya des Madon King en tout cas maman Ika de Jong. Mama de Jong. Mama Ika de Jong. Bossi de Okasongo pa mon papa Eric Kasongo de Okasongo ya Théo Zambrota papa de Petit Fali tous ensemble. Il y a les beaux, na même ligne, Ah, Bossi salon les jumeaux na même ligne, les beaux. Salon les jumeaux, vieux les beaux, na ebi ke bozala bien tokos. D'accord, très bien. En tout cas, to kati hémorragie yo. Donc comprenez. Bato bani ba intoxiqué bango, que fallait azam tema mabe, que fallait azam mabe. Non. Botika fallait bato makambo nga na sala o nga bela aigle aboto a visa ngandé. Makamba boeva. Aboto na passeport na sala yeni. Na sala fali pas aboto passeport. Nous sommes là pour nous informer et non pour nous déformer l'information. Petit fallait là azo kende poto na moni visa na et puis zanan. Visa na zanan donc to kuta na Paris. Merci. Je crois bien la semaine prochaine to à Paris. C'est ça. Nabi déjà là que je badge nanga et après ça la petite équipe honorable Mike Ami comme les Grabalais Lumbashi Grapet Mike Ami comme les Grabalais non ouais honorable Mike Ami comme les Grabalais kasindo inanga c'est Mike Ami ya za baleine Grapet et baleine et voilà to pesier bambote très bien alors papa Grégoire na Lumbashi Grégoire Grapet Grégoire d'accord na Lumbashi mo papa za ba école papa Grégoire d'accord to pesier bango pe bambote. Alors, Nando, le baketo tika kotambusa bakumu mabe bandeko. Non, c'est pas bien. Petit Fali aliaka na kopi nae. Déjà là besoin boiloko, il a ko bolingi petit Fali te. Bozo sunga ete. Adam petit oyo, lek na biso, star na biso, artiste na biso, photo tombo la ito sunga. Mais là bozo ya ko kosa na kombo nae. Iko yipe ko ko isaye. Iko sala mabe, ça peut déranger. Hein? Mabaka na communication donc nous c'est un langage de communication là bolobi bongo bota la ba côté yo ko déséquilibré était est-ce que peut-être ba côté yo za la fight pour nae c'est pas normal en tout cas tous à la professionnelle dans média nous sommes arrivés à la fin on a dit juste to quatre hémorragie wana fallait n'a aucun problème na non seulement petit fallait bato tout besoin visa so ba libino na komba fallait que fallait aboto du passeport c'est le c'est parti. Maman monanga ta sapato. On est maman la bonne. Maman album Aigle Fali pour handicap la merveille. Félicitations mon papa, sois béni. Zambalola amona yo misala na yo makamna yo. Batu ya mabe mona ka yote. Otika la toujours Aigle. Bobuti mutamona loin. En tout cas la bamingi zate Kalate, donc moi qui me colonne ok potote parce que la nazala ba studio, naza qui me na voyage na Turquie, yo mona qui et pesenga moto qui potote. Nene na on peut pas boire karaté, ba mona na Paris. Po batika na Sony, botika na Sony. En tout cas, botika fali pour babatu. En tout cas, oya sali po nanga na mona ikoka. Et naza bezoka neti be événement boy na matina nga. La sema kamna. Naza bezo 5 millions te mbongo te mapa te asala déjà o esenga ki asala. Voilà, c'est ça. Ba songi ba jaloux oboluka inanga
je suis en tout cas côté en tout cas Bogafé. D'accord. Toi, je vois Nzembo, non, c'est il y a Jem avec Whisky. Est-ce que vous en au quand il va parole nango parce que jour on a baby c'est moi. Et ben on a très désolé les gars. Jean Tajo Vijogo Vagilai Jo Vejo Vijogo Giboloma Joge Jo Vijogo Jo Vijogo alla vida Joge. Na désolé la lela. Et pendant on a très désolé les gars. Jo Vijogo alla vida Joge Jo Vijogo. Alors, on fait que Joe, di boloma Joe, Joe, non. A Joe, alla fine Joe, di boloma Joe. Non, la censuré. Di boloma Joe, la censuré déjà, censuré. Alors, on fait que Joe, alla fine bébé. Non, désolé, la, et pendant que on désolé, les gars. Alla va, Joe, alla fine Joe, di boloma. Non. Non, c'est bon. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie derrière la caméra, où se trouve Richard Antessa. Du côté du montage, Bols Claude Juma Claude. Et puis merci encore une fois à Petit Fali. Après, on a ces émissions à Sikatosa, on est à Paris. Merci. On est à Paris. Merci. Bye. Jaloux, toujours. D'accord. Ton cause. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.